Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo. Balandi nyonso ya émission Second Souffle. Bino nyonso balingami ya Second Souffle. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Et tous les amoureux de Jésus-Christ et ceux qui aiment le Second Souffle, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'ai un message fort et puissant. Le message du Second Souffle. Je ne suis pas venu pour prêcher maintenant, mais j'aimerais seulement donner le programme de la prière. Comme d'habitude, Dieu m'a parlé sur les jeûnes de 4 jours. Et je dois lire un verset, et puis je donne le programme, et voilà. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Verset 10 dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tirent sur leurs pieds, c'est-à-dire armées nombreuses, très nombreuses. Amen. Bandiko babolimo boyoki que Nzamba Lobi prophétise sur ses morts et dit à l'esprit, vient des 4 vents des cieux et souffle sur ses morts. Et quand le prophète a prophétisé, l'esprit vint des 4 vents des cieux et il souffla sur les morts et il reprit vie. Alors aujourd'hui, nous aussi, nous voulons prier. Jeûner et prier pendant 4 jours. C'est jeudi le 1er juin jusqu'au dimanche le 4 juin. Nous aurons un jeûne de prière. Et ce jeûne va nous apporter de bonnes choses. Un second souffle va souffler et l'Esprit Saint va souffler sur nous. Et il se fera des miracles et des prodiges. Si vous êtes prêts, vraiment, Dieu va vous visiter. Et Yangona Sengi, Moutounion Soyaza prêt ou aux apprêtes, au salé Longona Bissou. Et les choses de Dieu sont comme ça. Un jour, Dieu dit à Moïse, Moïse, demain, vous allez jeûner, prier, vous ferez un jeûne de 3 jours pour ceci et cela. Et Moïse fit la même chose. Et Dieu se manifesta. C'est-à-dire, aie l'habitude que si Dieu te dit quelque chose, aujourd'hui vous commencez. Si dit peut-être demain, vous aurez telle chose et vous ferez ceci et cela, demain vous le faites. Alors, c'est pourquoi Nzamba Lobi, jeudi le 1er juin, dimanche le 4 juin, donc vous en avez jeûne et prière il y a 4 jours. Et le programme est ceci. Nous allons jeûner. Pendant la journée, on boit de l'eau ou du jus ou du lait. Et à 18h juste, on mange un repas. C'est facile à le faire pendant 4 jours. Le 1er juin jusqu'au 4 juin. Donc au jeûner et on va demander ce qui ne va pas. Donc c'est ici là ça ne va pas. Le blocage qu'on sort doit cesser, doit nous quitter. Et le second souffle va souffler. L'esprit, on va invoquer le Saint-Esprit, il va agir. C'est pourquoi nous jeûnons 4 jours. Et chaque jour, on va toujours prier pour demander, pour supplier au Seigneur. Que l'Esprit fasse des miracles au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse nous délivrer. Que le Saint-Esprit puisse opérer des miracles. Donc l'impossible devienne possible. Voilà. Et puis le dimanche, quand on va finir notre jeûne, là, on scelle par une offrande selon nos moyens. Voilà. Mais même si pas le dimanche, mais quand on finit le jeûne, on peut faire l'acte, c'est-à-dire de sceller notre offrande. Voilà. La prière par une offrande, sceller par une offrande. Ou alors, si vous avez les moyens, vous pouvez aussi faire même avant les jeûnes, même après les jeûnes, même pendant les jeûnes, ce n'est pas un problème. Voilà, supportez-moi parce que je suis dehors, devant l'église, je suis en train de tourner l'émission, même s'il y a des bruits, supportez-moi, voilà, comprenez, c'est les choses de Dieu. Je suis en train de recevoir les gens comme Dieu m'a parlé et j'ai tourné l'émission. Pendant peu de temps, Nzambe akosala makamamina pour nabiso. Na mwa ngonga muke Nzamba pambola, Nzamba kosala. Le Saint-Esprit est soufflé na ngonga muke. Le Saint-Esprit est fongola. Na ngonga muke okomona le Saint-Esprit a kota kesika bato bakota kate. Le Saint-Esprit a ko restaurer, azali ko pesa vie. Le Saint-Esprit donne la vie, le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Ce que l'homme n'a pas pu le faire, le Saint-Esprit peut le faire. Les médecins, ceux qui n'ont pas pu faire, le Saint-Esprit peut le faire.
C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse dans ces 4 jours. Et on va témoigner. Il y a plusieurs témoignages. Je pense que quand nous partageons le même langage avec les techniciens, il va vous balancer quelques témoignages, 2 ou 3, et vous verrez ce que le Saint-Esprit est en train de faire et ce qu'il a fait. Merci beaucoup et je vous remercie encore une fois de plus. C'est moi votre humble frère ou serviteur, Josué Lokamba Kounz. Je vous aime beaucoup et bye bye à vous tous. Mission second souffle, les autres souffler toujours na bana na Nzambe. Tolobaka yango que émission second souffle les mission et puis les émission. Na yango tozana matato litolobaki ete année oyo eza année ya ba témoignage et singeli otato la monene o Nzambe asaleli yo. Yango tozana mama ye komona biso awa azana makambo mingi ya tato la Nzambe ya Lokamba, Nzambe ya mema makambo o Nzambe asaleli ye na bomoi na ye. Mama kombo nani pe ochwa? Mama Amida. Mama Amida ovandi na avenue Mbe na quartier Mombele. Nini oye ko témoigner Nzambe asaleli yo nini? Na ko témoigner mondele na Nzambe. Nini na suka sanza na vandi ka boye na bandi ko seni makila na ke côté échographie ba lobi nga o eza kyste na ba infection. Ali na ba prière à papa na ye ko koyebisa ye amisi na mai asande mpona nga. Il a qui côté échographie de 6 va lever kyste exact. Yango na ko kumisa mona na Nzambe. Oba tozomona pe échographie pulvérienne eza awa. Bozomona ngo binomo balobi nyonso tout normal, volume normal, ba komi position AVF, dimension ba pesi biso ezali wana. Tozali na volume normal, tozali na contour régulier, comblé d'une larme liquide. Donc, makambono surtout Nzambe asali en tout cas, ezali yakokamwa, ezali vraiment yakokamwa. Babi na conclusion awa larme sans autre lésion pulvaire. Donc eloko moko ezate. Donc Nzambe asali oyo esingelaki asala kati na bomoi ya mama Amida. Siko na bato nyonso oyo bazolanda yo na mama oyo. Okoyebisa bango nini bato nyonso o basenyaka kaka bazana ba kyste bana ba myome nini okoyebisa bango siko na enseigno pesa baki m'existe baya ai pas pasteur Josué Lokamba baya et pas ya pasteur Josué Lokamba yi yango tolobaka toujours que awa Nzambe azali awa Nzambe asalaka Nzambe aza ya tikotak Nzambe aza ya likukumate yaka okomona bikamwa oyo Nzambe ya tata nanga Josué azokosa Nzambe apambola bino. Shalom peuple de Dieu, nous allons à l'émission Second Souffle. Ils appellent mission au Nzamba Pesibiso pour les salut des âmes. Parce que Nzambe a la poche bika une vie paisible à la et puis aussi vie éternelle. Si c'est Batouala Nabiso partout dans le monde, on va vivre que le beau Panzam. Voilà, quand on est au samedi de Michel Alandaki, il y a un témoigner. Frère, comment on a dit comment on a Kisubi Michel Lokamba na fani na monga fula précisément na mama Mobutu. Azalé va serviteur à la église frère Michel Kisubi Lokamba. Alors frère on nous témoigner ni nzamba sali. Na lingia témoigner nzambe ya Josué Lokamba makambo oyo ya sali na journée lelo dimanche 13 novembre 2022. Na zoya église na komi justement dans la transport na interface na descente tozo utakuna matarikibala pour to kitati na Bel Air tozo kita place wana tozo kasima na biso bene zalaki tangu bene zoya fresili e memi biso 5 mituka eke ko bua kabiso libanga tangu bua kibiso kuna ba musuba kufi ba musuba bukani me biso tobimi na mutuka biso nyonso mutu abukani te mutu akufi te en tout cas na komisi Nzambe za malala frère alobi azoya prière mais na koya na ye amataki na transport mutuka munene sili frère na sima et puis mutuka munene eye ezwi bango 5 mituka ememi yango pe bwaki yango batu bakufi batu babukani mais ye Nzamba sali ngolu tellement bande koya prière
nde nzambe aépargne ye ya komi na kati église azwi likama moko te yango wana yo moto ozolanda biso tia matambe kosuka kaka na kanape te kosuka kaka na kiti te me tia matambe okovivre miracle eloko ozoluka sur se ndeko Michel sikoyo bato nyonso baolanda biso na miniti oyo conseil na yo eza nini mpona bao baolanda biso conseil na ngai na koyebisa bango Nzambe aza na bomoi Nzambe ya lokamba asalaka yo moto ozolanda mosika pembeni ozolanda wapi na koyebisa yo kovivre te liboko te yaka okuta na ye koma okokuta na ye omwa bikamwa Nzambe amen yaka okuta na Nzambe ya lokamba okomona bikamwa ya Nzambe ya lokamba yango ndeko Michel simana sa biso quand ndenge otémoigner Nzambe asala su miracle mosusu otémoigner parce que awa ezalaka soki otémoigner likambo mosusu esalama Nzambe asala otémoigner oyo lisuki otémoigner na kombo na Yesu amen